Kinayo tisikoyo. Yebisa biso na impression eza nini. Oza osenga bato basala nini. Bato basala ki pa baza mwandamo. Ba misuso batikali pona to continuer traitement il faut ni. Basunga ngai. Basunga baté. Donc comprenez que Aokoka Rolobaté parce que Aza vraiment fatigué, a dû quand même calmement moko eko permettre yena nous pona lelo amekakola là, il y a une prise en charge au Bapesi. Le reste on verra avec vous Torokenabinoti na suka team koloboromona dame oya telemi a tamboli a komi bien de mukolonga na revala na kiti na sepedi na tike na bana azoboko la bango ba vivre bien. Papa la biso que nini wana ba kisi pour que batma muna. Ngaité hein. Merci Junior, merci ma caméra. Vous sentir que je suis très fatigué, en même temps un peu déçu. Bien que Nakanisa qui soit dans l'hôpital, on aura toutes les solutions possibles. Mais moi, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas assez de moyens pour nous envoyer Micheline, traitement de. Cela ne nous décourage pas totalement. Pourquoi? Parce que nous savons encore que vous êtes là pour nous accompagner. Merci à ma maman Obaria Bisaki. Ce que j'ai remarqué, c'est toujours les mamans qui réagissent. Moi, 3, 4, 5 mamans vont réagir. Mon avis, maman est Brazzaville, n'a fait son beau tennis. Merci énorme. Maman est à Suisse, et à Londres plutôt, n'a fait merci. Jeune Nabiso à l'Obaki, nous stabilité parce mais je vais faire quelque chose pour notre sœur. Merci encore. Merci à la fondation Youyou. Royal Obipé pour accompagner Bisso, mais vraiment vous voyez là bas examen ou les ordonnance là nous corps qui sinon comme prévention la PC Bisso et en gros bah qui sont fait son bama en dehors to bah qui si en gros yo ils a belé à somba bah examen que nous n'en parlons pas parce que selon diagnostic médecin à Sali à l'objet que ils a problème il y a cœur et ils en a nous makasi pendate donc c'est maintenant qu'il faut intervenir pour que tu me sauver des conabiso mais entre autres moi tout tika na hôpital les até parce que tous aki na caution tes ali hôpital nous c'est na ba règlement na ngeza normal moi tout tika les até parce que tous aki épuisé na ba examen tout ça li et conscient parce que prise en charge les a penza net na poto prise en charge moko ya kitoko d'ailleurs na yeba ki hôpital au tenay ko découvrir ngo lelo et puis signé mingi désormais nga moko pe na d'ailleurs se faire soigner awa l'équipe penza kitoko makati et likolo nango nzamba sunga biso parce que on a introduit aussi des lettres et puis que fondation pe ko yeba ko sunga biso d'ailleurs biso to yaki pe ba ka les hôpital de ba ki ba détail surtout to ko apprendre on a kati awa de bi que on ko tia loboko mais bino pe bo tia loboko pour que de me ko pesa ndeko na biso soin approprié awa ne sika ba pesa soin kitoko malamu neti kara na poto prise en charge ko bana na porte ti kuna na kati ya pas médecin ba laboratoire ne se to koti si ba radio ba biloko na nyonso tout s'est bien passé na ndenge ya bien sikoyo toza limité yango tozongi lisusu vers bino mpona oyebisa bino que toza na maison bo agir dame oyo ko reprendre vie na ye normal abokola bana na etala na bimaki banda ntongo toza awa tozosunga mama mpo ke ayeba kozwa un traitement na ye butu ekokeli biso omoi ndenge butu ekoki tozali awa tosali quand même pas et toza na besoin na bino pour que boya kointervenir boya bokota makambo oyo esalama kitoko makasi vraiment je vous assure que ndenge bayambeli biso ti tokomiti na kati c'était très bien mais seulement tokomi siko buté yango toyebi sisi liboso na bino pour que bebe kosala quelque chose et puis ndenge tomoneli traitement ya awa bamachine tomoni biloko nyonso tomoni mpenza ke traitement awa eza ya kitoko nini et tosalaki erreur te ya koya awa alors botia biso maboko pour que mwana mwasi ayeba kozongela misala na ye ayeba kozwa soin ya bana na ye ayeba kobokola bebe na ye ya 8 mois oyo atikali na ndako depuis ntongo ti sikoyo na atikali koyeba komona mama na ye te yango na nde eloko ezongisi biso soki liboso na bino bocomprendre que je suis très fatigué je ne saurais même pas trop parler avant nakende bomona ye mpe mokie apesa mpe liloba maman papa valable oza na liloba moko akoloba po tosilisa. Je pense que Bomonaki c'est depuis le matin, depuis Tongondé toujours au four et au moulin. On a sauvé âme, il y a maman Nabiso. Donc Nengeka quand même Kauchuloba merci. Nabande Konyo so oyo ba se manifestaki.
Merci Pena Bato jusque là c'est manifesté qui promesse voilà de manière que pour répondre favorablement et puis le plus vite possible parce que les soumis na bino ndeko salake maman la bisolobi à reprendre vinaye à beaucoup la bananaye. Donc nous sommes arrivés ici pour moni ba preuve nyon sonenge MK là ici en tout cas bah il y a plus de précision ici ça va biso na numéro ezala affiché wana pour que toye ba ko pesa ye ba détail o azana ngo besoin par rapport ya ba examen par rapport à ba détails nyonso. Donc tous en ango nyonso to ko pesa bino pour aux bino sans problème. Et donc comme ça on a précisé pour ceux qui demandent quel numéro envoyer M-Pesa izawana ya Orange peut te retirer la bino olini pe identité pour noter la identité donc pesa identité pour ça la yango. Voilà, OK. Donc comprenez un peu hein bon talaka mona moi si banda tongo azala gi debout et tout biso ba mi balaire mo boye ben moi résistance mais comprenez que Azat tellement épuisé mais tous en a choisi. Tous en a choisi. Donc les engagements toujours qui voient la fois comme Martina Souka. Merci beaucoup en tout cas s'il vous plaît faites passer les messages chez ton voisin, chez ton frère, soeur, oncle, tante, je sais pas moi papa, maman. Il pas moli yango ezotengazo lukabatu. S'il vous plaît tosunga ndeko et nzambe akopambola bino. Voilà ce que moi je peux dire. Maman Micheline Boni. Kimia. Rebi koza ole mama kasi banda tongo to bimaki na yo tisikoyo. Yebisa biso na impression eza nini? Oza osenga bato basala nini? Bato basala ki pa baza mwa ndamu. Ba misuso batikali pona to continuer traitement il faut ni. Basunga ngai. Donc comprenez que Aoko parce que Aza vraiment fatigué, a dû quand même calmement moko eko permettre ena nous pona lelo amekakola là il y a une prise en charge au bapesi. Le reste on verra avec vous tokena binoti na suka team koloboromona dame oya telemi a tamboli a komi bien de mukolonga na revala na kiti na sepedi na tike na bana azoboko la bango ba vivre bien. Papa la biso que nini wana ba kisi pour que batma muna pasoli makile obima rouge. Même biso bato moino soko pasoli biso makile obima ya rouge, même les albinos. Donc cela veut dire aimons-nous vivants. Tosungana tant que tous en a bon. Vous savez, il n'y a rien de plus prestigieux que de donner sa vie au service des autres. Mais nga elo moko na rosengana na ko interpeller ka conscience na biso bato. Ezalozana Amérique, Europe, Asie, en fait Océanie, Afrique entière. Tosungana. Tozalaka teke parce que tu gagnes de l'argent au quand tu vas vivre local là yo. Si tu gagnes de l'argent, il faut partager avec ceux qui n'en ont pas. Et surtout, nous avons interpellé les politiciens. Parce que les politiciens, bango zakara, ba ota la intérêt na bango, il y a basi na bango, il y a bana na bango, il y a ba deuxième bureau. Na ba 15e bureau. Vous comprenez? Voilà nous remonte que babimisi manzaka ba français belé tout ça et tout mais ce sont de mêmes personnes. Oh, souvent le bureau notable, ba même pas na ba fondation. Ba dans la orphelinate, ba tout bazo souffrir. Bato nous bazo souffrir. Pour la nzamba tchaki biso na bango na se. Fala sala bango ata manga. Fala sala bango ata papai. Mais pour la ni asali bango humain. Tozana nous na sens ya kibomoto. Moi je pense que geste oyo bandeko basali nzamba pa mola bango abaksela bango ebele. Et ko sala malamu mingi lobby bandeko na biso pe yo bovana na poto kala bo soutenir bato bino bo soutenir na otanga ba kombotia. Ba futa bino monnaie de singe. S'il vous plaît, bosalaka de votre mieux, bosunga. Parce que surtout le bito c'est la na bandeli, surtout le bito c'est la gouvernement na biso. Et ça passe. Au début ba sénégalais village moko ba commissaire en ville. Il contribuait chaque fin du mois. Je te dis ba industrie côté na village wana ba école et conso, ils ont construit comme pas possible les villages wana na Sénégal et comme à ville. Bongo siko biso ba congolais tous belé la poto bolongo na mentalité wana ya elamba griffe to nini bo investir na mboka to sunga ba maman ba papa o baza na moi ba mikakatano ça fera bien quelque chose de très positif on ngana sepeli nango vraiment moto nyonso motema ne betisami pona ko sunga maman la biso azobela. Je crois que baza ba exemple à suivre bino pe ba obo tikali bo sala effort pour que bo
emboîter les pas locaux là bandeko o basali geste ba se manifester. Exactement, merci beaucoup Papa Valable. Na bosani pe kolobela maman moko ya Brazzavilleoise oyo a intervenant qui peut lobby. Nzambe pena mona pambola ye lisusu maman wana aza na souci azobenga chaque minute boni bango est-ce que bengi bana nga souci nangeza bana ko balia quelque chose et tout ça là papa landu pas lobby maman pardon tango ko sala programme wana bokende hôpital ko bosa na te que bana wana na moni na mapapa balati na makolo na sepeli na te fo sombela bango di papa na bi papa d'accord on va le faire maman pas lobby faut pas sombela bébé ata poto et tout ça là maman on va essayer de faire ce qu'on peut faire na moketo zu yango mena ko préciser les batebele batebele bakantara to sali SOS boye to ye nango liboso ya télévision mokili mombeye de epesi mbongo or que tango yo zo hésito quand que ba misusu na ba pesi ba misusu na pe ba ozela yo po pesa yango mute sala ka ke narasi na sukate boya ko loba na biso que non bo bandi eloko boke nango tina sukate nous aussi on n'a pas assez de moyens mais tant tozo boma oyo to ye awa pona ko soutenir maman eza manière na biso ya ko pesa quelque chose. Parce que na minute de quoi que nous recevons l'interview moi quelque part parce que moi 50 francs mais na boya ngona ko pesa ngo mais toujours ya na nzela invité zo bengati qu'il faut beau tourner mais au lobité nazana makambo voilà ya maman na biso zo benga et puis là monsieur tani koloba bato yo bozalaka au contribuer na yoté ozo hésiter bato bazo na commentaire yo wana obandi ko insulter écoutez toi ba mendianté non oh ngakola bien yokola bien vous voyez tozwaka ya mukie mais botikaka kokanisa que quand vous envoyez de l'argent tout ça kanango bagé écoutez MK est là chaque fois que vous voyez un SOS tous équipe tous travailler en équipe OK chaque fois qu'il y a un SOS en tout cas manifestez-vous beau ça de votre mieux beau en moi cœur. Et puis certaines personnes peut-être ba moni kaka biso sika yo yebi ça va faire combien de temps que to banda makambuya ba SOS oyo avec les gens des témoins vivants qui peuvent venir témoigner yo koko pesa na témoignage manda. Bon vous savez d'abord de un moi je tiens à te féliciter. OK parce que aux moi si mais tant où il y a likambu au komara mobali. Vous voyez donc Moussalo et Bandi Kala hein Yako Sunga on a besoin d'aider tout ça ba moyen on a besoin de contribuer même attendre ba éducation ya bana parce que moi je pense pas que les ceux qui aiment quasi $1 million à Oboa Kankani voilà il va peut-être faire les écoles tout ça et tout moi si j'ai l'argent je vais faire les orphelinats tout ça et tout vous voyez un peu donc moi je pense que Moussala autant que tout ça la kayango na motema moko et puis et banda kalati le to lembarati vous voyez donc moi qui vous dis là le longa na sepela mingi ba diaspora bande konanga s'il vous plaît congolais nyo sont été azaka borné essayez un peu d'aider d'entrer en contact avec MK comme ça comme kako solo là surtout le bito na ndaka maman un tel sunga biso papa un tel mokonjambo kabotela biso likambo to banda ko slogan on est le comme slogan hein? Alors que biso ba tozo osé MK bani musalo yokala azo osé nous on est là en équipe to rejoindre et pourquoi parce que to lingi ke biso nyonso tozala quand même na ba témoignage ya malamu vous comprenez donc ngana osenga na bango en tout cas ceux qui balala ki balamuka nami donc na osenga tozala pena mulaite parce que tozo maman na hôpital boyebi eta zanango na osenga na bino nyonso ko kanisa te ke basusu wana nde ba pesi ekoki parce que jusque là on a peut-être 4 ou 5 personnes mususu pas pesi ka $10 mususu pesi ka $20 mais c'est important parce que si tu pesi $10 et belende ça la biso moi ça m'aura bien mais pour l'instant tu keka en hôpital pour tozana nous diagnostic kaka et là mususu tozoka diagnostic to yeba parce que to tika eta yo kara pasi boy malamba yebisa biso que ça il faut quoi et quoi asali examen soki mbongo ndambu to nango ekoka asali quand même examen pour na total ndini to kosala to sombeli pe bébé moi eloko akomela na moi eko kolia pour amela suma belete donc na kei na bino ensemble junior soza d'accord na ngai to mais ma maman to koma na coin to koma tina hôpital bango mo baromona ensemble na biso qu'est-ce que l'hôpital va dire et on va continuer comme ça merci to kei ensemble.